Bonjour bandeko partout vos alliés nzambe apambola bino bandeko na ngande na lobaka mutiliza na makambo bele ba photo bozo mona ndeko na biso kombo na ye Vicky Muloko ba photo ezoleka wana nde nazo babo eza ndeko na biso mobile azalaka na France ndeko oyo boko mwana kotia pe bodio ya ser na biso nana azapeka akuna na France aza na province akoloba oyo eza kati na epo ndeko na biso mobile Vicky Muloko ameli ser nana 3500 €. Ser nana azobelisa papa na ye mokili oyo eza na mawate. Bayebanaka na frère Vicky oyo na nzela ya voyage na nzela ya ba Turquie, Grèce ndenge ezala kaka nzamba sala bango ngolulu oyo bamobale baza na France. Ser nana ya komona frère Vicky abengisi mwana na ye. Tanga abengisi mwana ye amoni na ba réseaux sociaux papa Vicky a publié ba photo ke mwana ye auti Afrika ye. Ser nana loko azali kobesa papa na ser nana oyo tobeta so aza vraiment na malade, aza sérieusement malade na Congo. Aye kosenga ndeko Vicky abi papa Vicky osendeni po bengisa mwana. Ndeko ya mobali ayebisi eke naza na mutu moko azozoba visa na nzela ya Brazza. Ezosala kaka 2 semaines visa ekobima. Bandeko bolanda ndenge mawesila na mitema ya bato mbongo ya poto ya pasi. Mwasi ser nana azobelisa papa na ye vraiment. Azwi mbongo apesi frère Vicky ba papi bomoni ya Western yo 1500 wana ezali pa mama nana salaki mbongo wana na Western ya longolaki yango na province na France atindeli yango frère Vicky na Paris. Frère Vicky azwa mbongo wana mama ba complication banda muta kosala ba voyage asenga lelo papier o mabe o papa pesa attestation de naissance o papa pesa attestation de nationalité papa sala soki nini papa soka sala ba papier ebele atie na contact na mama moko bwazaka na Brazza reste mbon atinda na Brazza epa ya mwana mwasi oyo ba photo na epe zali tant ser na bandoloba ba photo ya mwana mwasi bo mona imtandozo mbongo na Brazza asali bango ba aventure moko ndeko nanga tokeba batu bazolela mingi makambo ya ba voyage oyo ezo sunga te ezaki mutema mabe. Ser nana komi kotinda mbongo tinda mbongo pa mama no sa makambo na Brazza bandeko eloko eza pasi nzoka mama na sala makambo na Brazza azali mwasi ya frère Vicky oyo bozo mwana ba photo basala réseau na bango ye na mwasi na ye mwasi mama bana na Brazza ye alobaka aza na mutu mwa azomaisa bato na Brazza obimisa ba visa na bango ya miniato bozo mwana bato obimisa ba photocopie na ba internet bazolakisaka bato baza ebele naza na dossier ya ba gère o ebele to bandotanda yango moko eza pasi. Frère Vicky wana zwa mbongo ya ser nana 3500 €. Abandi ko compliquer ser nana osalisa papier yo lobi zongisa boye papa na ser nana aza malade tina suka ayeko zwa ser nana 1500 suka susu na maboko po ko 3500 total kaka kuna na France akosi ye ke mwana mwasi moko boye auti Brazzaville azozonga pese 1500 memango na maboko apesa mwasi osela ba makambo mwasi osela makambo ndeko langa mwasi ya frère Vicky bo mwana ba photo pona ni mukile komi boye pona nini mwana mite ya bato esili ndeko na biso akoloba na bodio ser nana azobelisa papa na ye aza malade bandeko bo publier ba photo bo partager frère Vicky sika zali parce que azoyamba sous ser nana na téléphone te yango ba na réseaux sociaux frère Vicky zala mutema malamu Vicky Muloko zongisa mbongo ya bato ya ser nana parce que moi so te bango na contact soit disant moi ça sala mamba voyage na Brazzaville aza soki directrice l'école moko kuna na Brazza ezali faux ba photo bozo mona ezali mwasi ya frère Vicky mama ya bana na ye donc mbongo moi so azopesa ezali ki frère Vicky na mwasi ne bazo basala mamba voyage ya mwana na bango mususu aza na Brazzaville botala niveau ke escroquerie muninga azobelisa vraiment papa na ye mukilo eza na mawate bandeko mamusu ezopesa kanda parce que batu baza ba victime na mamba voyage baza vraiment ebele bamela batu ba 6000 voire même ba 11000 tozana ba dossier ya batu nyonso bandeko nanga bokeba soki omoni voyage nzela Brazzaville batindelo ba visa na ba telefone bandeko nanga ba visa neza ba copie bazoke ko copier na ba internet pona ko escroquer ka batu bokeba boyoka ser nana ndenga koloba na frère Vicky maloba oyo en tout cas frère Vicky soko landa ser nana benga parce que ozo yamba sous téléphone te benga ozongisa mbongo ya batu mwana batazobelisa papa na ye ezalaki voyage po papa ya kozwa traitement awa na poto zala motema malamu banga nzambe mokili ezalaka munene te mokili ezalaka mokie soki ezalaka munene mokili bato mosusu bakufa te baza alo ya Vicky Muloko ezanga nana ya Vicky oyebi so nga na s'engagaki na yo parce que
papa na nga santé na ye eza bien te soki nazwaki mbongo na ngai ya pasi oyo ya poto oyo nyonso to abimaka na ntongo na malili mpo akende koluka yo oyebi mpasi ya poto oza a tozala na poto oyebi mpasi ya poto soki nazwaki mbongo na ngai napesaki mpo papa na ngai azwa visa mpo aza malade aye kozwa batraitement a na poto comme yo moni ozwa mbongo oyo escroquenga mbongo na nga mpo osalela yango bavoyage ya mwana na ovinata eza problème te ya viki nani esika ofunda o te na ofunda okapa nzambe na ngai nga mabolongo na ngai na otiango na se na olela kapa nzambe na ngai ya viki nzambe nde aofuta yo nzambe nde aofuta malamu ngai nayibaki mbongo wana oyo nabimisi napesaki mpona malamu avoyage ya papa na ngai ozwa basoya na poto malamu ngai nayibaki mbongo wana ubie malamu ngai nasalaki ndumba mpo nazwa mbongo wana ubie malamu ngai na escrokaki mbongo wana me soki eza kaka mbongo na ngai ya pasi oyo tozwaka na poto yo préféré oyo escrokenga otalata souci ya santé ya papa na ngai te ki aza malade tosala ngo mpo ya kozwa batraitement awa me yo préféré oyo escrokenga mpo moni intérêt osalela mwana nango badémarche mpo mwana ya problème eza te yo bimi na yo yanki nga na bimi na ngai yuma me eza mokili naza na moto akoki ofunda o te nga na ofunda okapa nzambe na ngai nzambe na nga kozangisa okimia vile na yo mobimba tyo akozongisela nga mbongo na nga azongisa libota na mwasi na obana na okimia vile na yo mobimba ya viki tyo azongisela nga mbongo na ngai mpo nga nayibaki mbongo motu te na escroka mpe motu jamais na vie na ngai mpo yo oyo akoescroke nga mbongo oyo na ngai aloba nao kaka yango yana nzambe na likolo akofuta na yo na bana na libota na yo mobimba